Eza moi mystique, eza mystique. Bonzo boli la pelo poso ikati la mekaka. Tukunu la utoroka bo fangola ngakalo isa monke. Likambo ya mboka ya Congo di. Likambo ya mboka ya Congo, les grands casques bleus. MTI Maurice Chilo Iyingila. Likambo ya mboka Congo, likambo ya mabele. Peuple congolais au téléma. Apôtre de réveil. LG Penyena. Thomas Yankola Mukisa. Piloli. Misu na diaspora. Jean-Baptiste. Moto bapesa kambanote. Lelo Ekoyinda. Sur la 3w.radio.tv du solo.com. Likambo ya Congo. Ezali likambo basakana na yango te. O ezali likambo ya sapato te. Binono subo kozwa ibodo. Sur la 3w. Apôtre de réveil. MTI Maurice Chilo Iyingila. Jean Voima. Charlie Kachila. DSV Diana sur le foot de Wuppertal. Le grand Congo Lenga. Oh Lelo Makala Ekomata Putulu Ekotikala. Vérité Polele. Et si Kayo Zali Bandeko. Vérité Polele. Yasolo Bandeko Balandi. Ilinga pakolo tromeka Kongo ya kolango di akaka ifinga pele ilo gitanga kala kemeko yango ya na makako ndenge moko ibodonga na bete libara sabongo ya lo ya kalo ene original swede keseke vous oubliez keseke vous entendez koloba na boketu na falanse Radio Lissolo Ibodo Radio Lissolo Ibodo Mama ya bana beaucoup de chance Ibodo Radio Lissolo. Vous êtes bien. Olingo metanga kana na kisasa ba mbozi abako bako sukeni sasa radio musicien ya génération Radio Lissolo DSV Diana sous le foot de Wuppertal. Apôtre de réveil Oza musique. Ah ouais na bino oye bakate likolo suwa na yo nabete libala sabo ibodo likolo suwa na ya okoke longo beaucoup de chate chasse la bina diteka babale petida bina yo ça c'est ma fille bien aimée okoyo somo yo ya papa ya ro petiro chike yo bapeti nanga akata oki ofunda nanga ma papa no Radio Lissolo DSV Diana sous le foot de Wuppertal. Ah ouais Radio Lissolo
lelo nakati ya radio lisolo eza somo ya papa wini ase Iboyo na Londres Ibodo Radio Lisolo, apporte des réveils. Tolé. Ah ouais. Kumula. Yoga ya Bisodi. MTI. Maurice Chilo Igila na Norvège. Tolé. Kumula. Ah ouais. Kumula. Oui, nous sommes branchés sur www.radiolisolo.com dans votre émission spéciale, la première émission de cette année, l'émission Franc-Parler, qui sera présentée par votre humble serviteur, l'apôtre des réveils LG Péniel, l'alarme de la résistance, pile sous la casaque de Jean-Baptiste. Nous sommes branchés sur www.radiolisolo.com. Aujourd'hui, en attendant que nos bien-aimés puissent nous rejoindre d'un moment à l'autre, je suis accompagné avec mon confrère Don Pays qui est avec moi. Banlandignon soya www.radiolisolo.com, l'air yangwesili kokoka, ndenge bosaki komona lelo tozana binoti na fermeture radio. Nazali vraiment ko lobanabino kebo prêter attention. Ezali na makambo ebele oyo tokolobela lelo toye vraiment pona koloba oyo ezali vérité. Mais na introduction na ngai tout d'abord nalingi na rappeler tout d'abord na opinion congolaise que lelo ezali journée moko spéciale, lelo ezali mokolo oyo héros national na biso Lumumba oyo ba mindele ba belge basilaki koboma ye akufaki mokolo ya lelo yango ezali journée moko munene mpo na biso ba congolais nyonso à cause ya héros national oyo lelo oyo tobengaka le Congo de Lumumba azali mutu munene. Lumumba azali mutu oyo
andimaki kokufa pona boka na biso Congo. Je crois que biso nyonso ba oyo ndimi toko ko se lancer na ligne oyo tozali kokoba kaka pona situation ya héros national ye asilaki kotikela biso nzela lelo ezali mokolo monene kolo oyo spai na bipai mboka na biso Congo journée ya lelo ezali chômé payé malgré tombe samedi ezali journée monene journée oyo tozali ko commémorer anniversaire ya kufa ya héros national na biso Emery Patrice Lumumba. Alors na journée oyo biso toko profiter na émission na biso ya lelo sans parler po toko ka kolobela na thème moko oyo biso tolobi la vérité, rien que la vérité sur le combattant de UK. Awa soki botali ndenge toslaki kotinda donc tokolobela un peu histoire ba situation oyo ezali koleka de l'autre côté ya Manche. Awa le l'autre solo la vraiment likolo ya bande biso ba combattant oyo bazali na mboka ya donc ba combattant en général oyo bazali na UK ne biso tokoleka ko solo la na pokwa na lelo sans plus tarder nazali vraiment na ndeko na biso oyo yakozala na biso kaka tango moke compte tenu ya ba programme mosusu oyo azali na yango andimaki vraiment koka ko rejoindre biso koka kozala na ye papa na biso don pays to yambio na boboto pe na esengo na émission na biso ya pokwa na lelo soko koki ko pesa bande ko balandi nyonso mbote po bakoka ko landa yo epai na yo papa na biso confrère na ngai don pays matondo mingi matondo ndeko na biso Guy Plénière à Port de Réveil ya solo na zali na esengo monene ya kozala mopaya na kati na radio monene ya liso pona kokuka bongo ko partager masolo na biso masolo na pokwa na lelo masolo kitoko ya solo lokola momesano na botosi nyonso na bolingo nyonso na kwesa bongo lo sako monene na balandi nyonso ya radio lisolo esika nyonso bakutani eza na mikolo na Afrika eza na mikili na Europa eza na mikili na Amerika ya solo to pesti bino lo sako ebele bongo bandeko balandi lokola papa na biso Guy Plénière solo autaki koloba lelo ezali mokolo monene pona oyo etali mwana nyonso na mboka na Congo pamba te lelo ya solo ezali mokolo oyo tozali bongo kokanisa mwana ya ekolo na biso tozali kokanisa tata na biso tozali kokanisa ndeko na biso tozali kokanisa kulutu na biso solo oyo abundelaka mboka na biso oyo solo ndimaka lekisa bomoi na ye pona likambo etali bongo bonsomi ya mboka na biso ya solo bandeko balandi ezali mokolo monene ezali bongo mokolo na esengo kasi ya solo ezali mokolo na pasi lisusu pona kotala lolenge kani circonstance nini papa na biso bongo Patrice Emery Lumumba ye asilaki solo kotika mokili na biso ye na ba ndeko na mibane elingi koloba papa Mpolo na papa Okito ya solo papa Guy Plénière na stilisi kopesa bongo balosako na ngai epai na balandi na radio lisolo na zongisi bongo maloba omboka bino eboto papa na biso don pays na oyo nyonso yo osiliko lobela biso na pokwa na lelo na kombo ya 3www.radiolisolo.com et na kombo ya émission oyo toboyi vraiment tosepeli na koya na yo toyebi kozali lipamboli mpo na biso en attendant que régie technique akoka kobongisela biso lelo toko travailler d'une façon oyo tolobaki que la vérité rien que la vérité sur les combattants de UK na kati ya mboka UK tozali na makambo ebele oyo tokoloba mais tokotelema mwa muke likolo na vérité awa nalobaki yango nalobi peuple congolais il faut tomeka ko cultiver culture na biso vérité il faut ezala na munoko na biso vérité il faut ezala na lutte na biso vérité il faut ezala kati na ba parti politique na biso vérité il faut ezala kati na ba radio na biso périphérique vérité il faut ezala
kati na vérité il faut ezala kati na ba radio na biso, vérité il faut ezala kati na masolo na biso nyonso oyo tozali kosala, vérité il faut ezala kati na ba organisation nyonso, ezala ba ONG, ezala ba oyo bazali na kati ya ba mouvement de pression, ezala ba oyo bazali na kati ya ba parti politique. Je crois que eloko oyo ezangi na mboka na biso Congo ezali vérité. Mais loko nini oyo biso tokomi komona lelo Congolais asepeli ayebisa basali na Nzambe vérité. Mais oui, tango boyaka na ba radio boza koloba vérité, boza koloba vérité ezali malamu. Vérité il faut ezala ezali vraiment malamu, ezali malamu. Tango boza koloba ke basali na Nzambe baza koboma lit, baza koboma Congo, baza kolia mbongo, baza kosala boye, baboyi kote ya évangile ya libération, bazali kote ya évangile ya pongi. Mais salaka pe basali na Nzambe pasi. Tango tolobi na Congo elo basali na Nzambe nyonso bazali mabe, totelemi esalaka bango pasi. Parce que ezali vérité, vérité swaka, vérité eblestaka. Mais Congolais tokeba soki bamemeli biso masolo ya lokuta tokoka kobalo la vérité tobenga yango polémique. Awa tolobi la vérité, rien que la vérité sur les combattants ya DC ya UK. Bokomona ke ezali na kombo moko oyo ezali ya mingi parce que ezali na ba masolo oyo ekobima ebele. DC UK ezali na kati pe ya les combattants oyo bazali kobuna UK. CCRC ezali na kati ya ba combattants oyo bazali na UK. Ba mapinga ya ex-phase ezali pe na kati ya ba combattants oyo bazali de l'autre côté ya manche na UK. Ba société civile ezali kuna na ngambu ya UK. Ba politicien pe bazali kuna na ngambu ya UK. Alors bango nyonso basangani et les résistants et combattants basangani. Alors lelo biso toye ko pasola poke sir nini ezali koleka na ngambu ya UK. Il faut toloba vérité. Peuple congolais il faut koyeba ke na ngambu ya UK moi potopoto ezali mingi. Yango omoni lelo tolobi ke il faut betal sete tokoka kofungola misu. Po bazali kokosa biso na basima ya makomi ono bolanda tokomi oui boza kokoma mais vérité eyaka nango malembe malembe na escalier kasi vérité komaka kuta ekoki koya nango na sincère lukuta ekoki kozwa fusée même ata na daka vérité balobi la vérité finit toujours par triompher. Awa biso totelemi mpona koloba vérité. Lelo oyo nga oyo naza kolobela bino nakoyebisa bino ke soki na telemi nazoloba vérité c'est parce que naza mobali ya solo. Ebele ya batu bakomi na système non il faut baya ba menacer ba lancer ba proférer ba menace pona ko menacer mutu à cause ya vérité. Mais na lansaki bango défi nalobi ke oyo akoki ko interdire ngai na lit oyo azate. Olandaki émission ya jeudi oyo tosalaki nalobaki yango ke mutu moko te na moni te oyo akoki ko empêcher ke nga nakoka koloba lit oyo te. Nalingi na rafraîchir mémoire ya bandeko nyonso ba oyo baza kolanda biso. Nga nasalaka lit na ngai te pona positionnement songolo na luka nazala nani non. Nasalaka lit te po babomaki papa na ngai na esprit ya revanche non. Nasala kaliti teke non neti biso tozalaki ekolo songolo sikoyo balongoli biso ifo ngai nakoki kodima te ifo nazonga non. Nasala kaliti noble pona intérêt national to supérieur ya Congo. Peuple congolais na kati ya mboka na biso tosili kokoma na ba système ebele oyo ezali koboma lit na biso. Ezali moment oyo biso oyo ebongi na biso na mboka na biso Congo bandeko tokoka ko comprendre eloko moko. Na kati ya mboka na biso lokuta esili kozwa vraiment place. Lokuta ekomi bobele na mbebu ya peuple congolais.
lokuta na monoko ya basali na Nzambe, lokuta na monoko ya bapoliticien, lokuta na monoko ya bapanzi sango, lokuta kati na babalani, lokuta kati ya bana pe na baboti, lokuta esili kolata bilamba, lokuta eboti mbuma, me tokosuka wapi na lokuta oyo biso ba Congolais tokoma komona ke no il faut kokosa ba Congolais. Ba misusu balobi ke no tokoki kolobela makambo oyo na radio te parce que ezali radio tozali koboma stratégie. Mendeko na ngai, quelle stratégie oyo toza koboma? Yo lobi oyaki oleki na radio oyo oleki na ba radio na nzela ya radio yo osengi mbongo. Na nzela ya radio bino boye bosali ba appel de fond na bino. Na nzela ya radio botelemi bolancer no biso tokosala bolobi oyo bokokaki koloba. Mais lelo oyo na nzela ya ba radio po boya po pesa compte rendu ekomi makambo ya mbano, ekomi makambo ya komenase batu, mais le Congo ekosbonga na mbano te. Mboka na biso Congo pe koki kosikola mana lokuta te. Otika kokosa biso lelo oyo ezali mokolo na vérité. Na lobi ya ke na choisir journée ya lelo ya le 17 pamba te. Peuple congolais tolingi lisusu te ke tokoka koyeba vérité après 40 ans. Neti Lumumba tango babomaki c'est après 40 ans neto yaki koyeba vérité que non batu o babomaki Lumumba ezalaki ba Belge. Mais il faut boyeba yango ke tozali lisusu na époque wana te. Tozalelo na 21e siècle, oyo siècle ya vitesse. Do makambu nyonso il faut etambola na vitesse. Totikeli bandeko temps bakoka koloba vérité na peuple congolais. Mais toye ko remarquer que bandeko au lieu baloba vérité, bandeko bazali ko continuer na culture ya ko menacer ba compatriotes, ba combattants, ba résistants, ba oyo, ba telemi na vérité, pe bali basala lutte moko noble et non ya banti valeur. Bandeko na ngai lutte oyo biso tozali ko sala. Soki lelo oyo tozali ko telemela régime oyo ezali na Kinshasa na mboka na Congo, c'est en cause ya banti valeur. Par régime oyo ya ba détournement ya deniers publics. Mais ce qui lelo oyo komona ministre a sali usage de faux, président en parlement à couvrir, alors nous devons couvrir les nôtres. Mais awa na résistance, ces choses ne doivent pas être ainsi. Na lobi yango ke on ne doit pas couvrir les nôtres. Il faut dénoncer le mal et nous devons ôter le mal au milieu de nous. Voilà pourquoi l'élan n'a décidé. Nalobi yango que je dois dire la vérité et rien que la vérité sur tout ce qui est à ma disposition à ce qui concerne particulièrement Bandeko Oyo ya DCUK o babengi 4e génération. Nos frères baye na ba radio ba kosti peuple congolais. Baye basali ba appel de fond bazui ba mbongo ya batu basali ba message batindi ba cassette, certains ont vendu, certains bateki yango ba multiplier ba cassette. Mais voir même que ba mbongo oyo bande bazui o ba koyebisa biso te ke bazui mbongo te bandeko bazui mbongo. Mais entre nous toza kosenga bango te ke baya kopesa biso stratégie na niveau ya ba radio. Tozali kosenga bango te ke baya na niveau ya ba radio po ba pesa biso stratégie. Non. Tozaba na mikete kabem. Nous connaissons ce que nous sommes en train de faire. Pour na ko lancer, pour na ko sala appel de fond baleka ki na ba radio et bomaki litité. Pour na ko kosa ba congolais, il faut se taire. Il faut s'exclipser. Non tokoki koloba te mais non frère. Tozala sérieux. Bozali ko changer. Je vais vous dire des choses. Ngai oyo nazako yebisabio, j'ai reçu toutes les attaques, toutes les insultes, toutes les menaces de la part de ces groupes qu'on appelle DCUK. Ba utiliser tous les moyens, mais ba moni ke mutu nyonso azali chez Okitundu te. Je vous dis ceci. Mutu nyonso azache Okitundu te. Et puis, vérité ache Okitundu to yebi yango déjà. Vérité ya batu oyo babeta ki chez Okitundu to yebi yango. Botika kokosa batu. Vérité ya mbano oyo ya ngambo ya Angleterre ya UK to yebi yango. Bolinga bo s'identifier te.
que bino nde bozwi le devant. Quand est-ce que bobandi, quand est-ce que bokoti na kati ya masolo? Ah, peuple congolais, omoni ignorance, balobi kozanga koyeba ezali liwa ya mobimba. Je crois que biso ba oyo tozali na ngambu oyo mususu, bandeko na biso oyo baza na ngambu ya mai ya yuke, eza na biloko ebele oyo eza koleka kuna oyo biso toyebi te. Ti lelo bandeko mususu batikali kaka na kati ya ignorance que non, bandeko wana mekeba. Yango nalobi que je dois interpeller la conscience de mes compatriotes congolais. Nalobi que tout au long ya année oyo et pour la cheval de Troie nangai situation oyo ya bandeko oyo. Donc comme bango ba préféré commenter ba abuser na confiance oyo peuple congolais pesaki bango. DCU que o babengi génération 4. Donc biso tokotika ka bango jamais. Parce que na lancé appel moko pathétique na ba compatriotes congolais oyo koyoka ngai. Au courant de cette année 2009, mutu moko te aya kokosa yo ke pesa mbongo tokosiko la boka Congo. Non. Na yebisi yo ke mutu moko te kosa yo ke pesa mbongo tokosiko la mboka Congo. Ndeko na ngai. Mboka Congo po esikolama eza kosenga 10 000 Congolais te, eza kosenga 1 millier de personnes te, non. Eza kosenga te, il faut tozala million. Bolanda histoire ya changement ndenge ezali kostopere na mukili. Ba oyo ba changer masolo na Mauritanie, basalaki batu soki 1000 te. Ba oyo ba changer masolo na Guinée, basalaki juste une trentaine de personnes. Peuple congolais, mutu akosa yo te, mbongo na yo soko za nango, lia mbongo wana. Soko za na mbongo na yo, soutenir au moins ba radio oyo nyonso, toutes les radios périphériques. Soutenir Radio Tondo, soutenir Radio Lobiko, soutenir Radio Lisolo, soutenir Radio Bendele, soutenir Radio Kipwanza, soutenir Radio RTL Likembe Zaïr, soutenir Radio Congo Net Radio, soutenir ba radio Oyo, pour ne citer que cela, et certaines radios chrétiennes comme la foi en Jésus, Oyo Zali Radio Oyo vraiment, et Zali Kosungape, Banana Nzambe Mingi, Toko Kako soutenir ba radio, pour ne citer que cela. Ce sont des radios que moi je vous dis qui travaillent pour l'intérêt, il y a nation pénalite, Oyo, il y a résistance de ça. Et les radios qui se naissent comme des champignons pour permettre une expression, il faut que banayango. Congolais appelle ça qui mutumbongo te pour la radio. Congolais appelle ça qui mutumbongo te pour la site. Pour ma botinda batu, s'il y a quelque chose, tanga na site. Tanga, mais eloko nini Congolais otanga. Tangu boyaki ko senga ba Congolais mbongo na ba radio bolekaki na ba radio bolokaki. Sikoyo bokomi ba baba. Peuple congolais, lelo poke eko pasuka. Nalingi na zongisa mwa muke maloba epai ya confrère na ngai oyo tozali na ye awa, parce que yepe azali mutu oyo azali déçu. C'est un blessé de guerre oyo azokaki na piège oyo bandeko oyo ya DCU ke batandraki. Bandeko na ngai ezala na ngambu ya UK, ezala na France, ezala na Belgique, ezala na Hollande, ezala na Allemagne, ezala na Autriche, ezala na Canada, ezala na Luxembourg, ezala na Norvège, na Finlande, na Suède, na Islande, na Irlande du Nord, du Sud, ezala un peu partout na South Africa. Pandeko nazali ko interpeller bino na Maroc, na Cameroun, na Côte d'Ivoire, na Togo, na Nigeria. Nazali ko interpeller conscience ya peuple congolais. À dater de maintenant, stopper, mutwa ko sabino te ke botinda mbongo. Parce que mbongo na bino place botinda, vous avez envoyé mbongo na destination inconnue. Bobima na bino ba millionnaire, bobwaki mbongo na ebale.
Donc c'est une affaire classée. Douana nalobi yango ezali rien de spécial. Donc tobosa na dossier wana c'est une affaire glacée. Topangusaka kama ya misu bandeko balembongo bandeko wana donc basimbongo ba détourner ngo na ba fin bango. Donc rien de spécial ezali kuna. Nakoki jamais ko défendre indéfendable. Nakoki jamais ko accepter l'inacceptable. À propos ya lutte oyo toza ko mener nalobaki ke nakopesa corps âme. Bandeko na ngai ezali na ba mensonge ebele oyo bandeko ya DCU ke bakosi peuple congolais. Bakosi confiance ya peuple congolais. Bokolanda bandeko wana baye ko préparer moral ya peuple congolais po bakoka kosala une escroquerie systématique. Mutu oyo akopangisa mutu azate, mutu oyo awa alobaki ngai na kopesa mbano ndeko na ngai oyo boutaki kosala samedi le 10 na mboka Londres boyeba yango ke kala mingi te toko rejoindre bino d'un moment à l'autre. Bosalaki ba menace, bo préféré ba menace contre un grand leader à la personne ya pasteur du peuple, pasteur Chabani. Boké ko menacé en pleine réunion. Alors les lois ba vérité nyonso na mesa. Tolobi yango ke le zali cycle de vérité. La vérité, rien que la vérité sur nos frères. Oyo bazali na ngambo ya yuki. Tolingi il faut vérité eyeban. Peuple congolais, chers compatriotes, bino oyo bozola nanga na minute oyo, mutu akosa bino te ke biso nde tozali ba auteur, compositeur, ndenge ba musicien balobaka, ya mbano, ya Cheo Kitundu. Non, c'est faux et archi faux. Oyo azali na tembe, radio lisobe ezali ya kofungwama aya a contredire makambu oyo nga na koloba. Alobaki yango, je dois dire certaines révélations oyo batu bazali kolobela yango na se. Tout le monde azali mutute oyo koya po menacer. Non. Non. Nalobaki yango ke non, non, non. Banti valeur na lutte oyo toza kosala place na bango eza lisusu te. Ba escroc place na bango eza lisusu te na lutte oyo tozali kosala. Voilà pourquoi, chers patriotes congolais, nakopesa maloba epai ya papa na biso. Papa na biso, ton pays, awa tozali kolobela nanu la vérité, rien que la vérité. Papa, omoni lokuta esi kokota mingi na litu oyo biso tozali kosala. Alors yo eloko nini yo koki koloba epai ya bandeko po bakoka kolanda biso. Je crois que rôle na biso ya bapanzi sango ezali ko informer peuple, ko sensibiliser bango. Mais lelo oyo peuple azali mal informé. Peuple azali donc abusé de la confiance oyo apesaki epai ya batu oyo bayaki kosala bapel de fond ko kosa ba peuple congolais que non bango bazali ba mapinga. Tout au long ya émission oyo bokoyoka ba vrai mapinga ba oyo ba bomba makate. Avant koka kofungola nanu vérité moko sur le libérateur. Papa na biso na pesi yo maloba. Yo koka kofungola biso sur la vérité, rien que la vérité. Papa ton pays, malobe pesa million. Matondo mingi ndeko na biso gipenye ya solo ezali likambo monene kasi ngai nakobana na kopesa mo eyano na motuna opesite na kozonga nanu mwa sima bongo na kokana nu kolakisa importance ya mokolo mwa lelo yango nde ekotinda biso na lolenge kani toko kasolo ko comprendre congolais azali wapi na kati na etumba oyo ezali koleka. Bandeko balandi pamba te soki totali malamu lokwana lobaki na libandeli ya solo mokolo na lelo ezali mokolo monene pamba te ezali mokolo oyo na kati na mboka na Congo matanga monene salamaki elingi koloba mwana ya Congo mwana ya solo mwana na lokumu asilaki bongo kotika mokili
motuna matebele batunaka ebongo ye papa Lumumba yango importance na ezalaki nini pona nini esengeli bongo tokoka kolanda matambe na ye eloko nini ya solo aportaki biso exemple nini azali pona bana Congo ya solo bandeko balandi na kokota na ba réponse na ba question nyonso na pesi te kasi na kofanda na frame moko nikolo bana esika moko oyo nakoka kolakisa eloko moko oyo nde tokosalela pona kokabongo kundimbola komanyola makambo mazali koleka na kati na société na biso ya solo bandeko balandi soki tozali na koyeba lisusu bokokanisa malamu ke na tango na indépendance na mokolo le 30 juin 1960 tango le roi Baudouin ayaka na discours na ye ya lokuta atelemaka liboso na peuple nation congolaise abandi kokumisa ndenge nini koko na ye oyo toyebi malamu le génocidaire Léopold II ayaki na plan moko génial pona komema civilisation epai na peuple congolais ya solo bato bafandaki banindele bazalaki bakongole bazalaki bato na soi-disant mayele bazalaki mapinga bazalaki kasi ezalaki na tata moko ye solo tango bamisusu bazali kobeta maboko na balokuta oyo roi Baudouin abandaki koloba ye solo azwaka eteni na papier abandi kokoma ata wana ezali bongo nani ezali tata na biso Patrice Emery Lumumba akomi discours na ye akei pe alobi yango eloko nini sikoyo ya makasi ezalaka na kati na discours wana oyo ya solo ezali kopesa biso ndakisa bokasi po toyebaka solo kotelemela kolokuta pamba te tango Patrice Emery Lumumba amataka en chair atelemelaka lokuta nyonso oyo bongo roi Baudouin abandaki koloba liboso na bato nyonso oyo babanda kobeta maboko yango wana matambe ya solo esengeli bana na Congo balanda matambe oyo esengeli ba journaliste balanda matambe oyo esengeli bongo ba radio nyonso elanda kotelemelaka lokuta bandeko balandi ngana lobaka lokuta banegosiaka na ye te lokuta basololaka na ye bien te lokuta batelemelaka ye bandeko balandi lokuta batelemelaka ye pamba te bakoko na biso balobaka soki omoni ndoki belela liboso mongongo na ye ekufa belela liboso mongongo na yo ekufa pamba te soki obeleli te mongongo na yo kokufa okoki konegosie na ye te yango wana bandeko balandi biso tokotelemela lokuta ezala eye na forme nini tokotelemela yango pamba te toyebi ke pasi ezali na kati na mboka na biso ezali po topesaki bongo nzela na lokuta akoma lokola institution papa na biso Guy Premier alobi awa lokuta na mboka na biso ekoma lokola passeport po ozwa mwa eloko muke lokuta po ozwa bandimi na etonga na yo na église na yo ifo lokuta po ozwa ba membre électoral na yo ifo lokuta makambo nyonso ekomi lokuta endi koloba lokuta akoti na kati na misisa na biso lokuta akoti na kati na mayele na biso na lolenge moko oyo congolais a réfléchiraka lisusu te po asanza lokuta ekoma lokola ordinateur o ichekaka enta lokuta abimi yango wana solo bandeko mboka azali kokufa lokola mboka azali kokufa tata nzambe la telemisi bana o balo telemela ngwipo ke mboka lokola nga lobaka mikolo nyonso atika ko conjuguer bongo verbe partir au présent lokuta to kotelemela ye ezala nga soki papa ndompei na ye na buki lokuta na kosenga bongo na bato nyonso bazali kolanda nga batelemela lokuta wana lokuta banegosiaka ete lokuta azalaka na ndeko te lokuta azalaka na camarade te lokuta baprotegeaka ete ezala ozali moninga na ngai ya motema
ezala ozali mwasi na ngai tolalaka na mbetu moko oyo abotelaka nga bana soki osanzi lokuta nakotelemela yo papa na biso Guy Premier awa alobi likambo moko ya mutuya oyo etali bongo escroquerie nakanisi na masolo oyo ayaka nango na mikolo milekaki azalaka prudent mingi mpo asolola likambo etali tentative d'escroquerie elingi koloba apesaki kamwa espace moko epai na bandeko na biso bongo baya kondimbola pamba te ezalaka bongo na présomption moko oyo ezalaka likolo na bango na likambo etali misolo oyo bayaki bongo kosenga na nzela na balolaka bandeko na biso batikala komonana te bandeko na biso batikala solo kondimola bana na Congo te bandeko na biso batikala solo koya na kati na masolo te bakoka bongo komanyola kondimola na bana na Congo eloko nini ezali koleka ngambo na bango yango wana tokomi tolekisi ko na étape wana ya présomption tokomi bongo na étape ya consommation elingi koma na étape ya escroquerie pure et simple bandeko balandi biso bana na Congo tomona pasi na likambo etali escroquerie soki totali su malamu na ba ane 90 na kati na mboka na biso ezalaka na tata moko atelemaka na kombo na bindo tango ayaka na makambo na bindo promotion nga na kanisi soki na kani na zongisi mayele na nga na sima na tango wana azalaka epa tata mwasi na nga na lemba bindo promotion na makambo na ezali kosalema bongo na lemba foire esika bato bakokende tika misolo nakokaka koexplike tata mwasi na nga na tata mwasi misolo oyo bozali kokende kotika bato bakolela tata mwasi alingaka koyokelanga ata soko moke te tata mwasi soki bindo azali koleka na télévision akozwa mouchoir azali kopangusa télévision pamba te proposition bindo ayaka na yango ya komultiplier mbongo wana na écart ya une semaine ezalaka bongo epesaka elikia na mwana nyonso ya Congo ya solo lobiko na ezali wana tomonaki suka na yango bato bateka mapango bato balelaki bindo promotion soki akendaki wapi mpe toyebi te likambo nango bongo esilaki ndenge tolobaka na français sans suite azalaka yo moko te bindo promotion azalaka na banguma lokito bazalaka na babiloko ebele kasi motuna tokomi tunaka mpona nini peuple congolais azali na bososolite ya komonaka escroquerie tango azali koya ya solo bandeko na biso na bisi yuke ezali obligation morale oyo esengelaki baya bongo kosokola maboko na bango liboso na peuple congolais bandeko na biso na bisi yuke bazali na pouvoir te parce que le pouvoir vient du peuple bango po banda komba na bango bazalaki bongo na bosenga na ba peuple baya kosunga bango soki asoto komba azalaka lokola balobaka esengelaki peuple aya esengelaki ba mayele na bango ba expliquer peuple po peuple atia maboko kasi lelo bazwi mesolo na peuple explication pa na peuple akatani ekomi lokola ndenge tolobaka na domaine ya électronique bakomi diode elingi koloba courant aleki kaka nzela moko akozonga lisusu te bandeko balandi ya solo ezali pasi mingi ezali likambo oyo moto moko te akoki kondima eloko na buzoba eloko na busoni lokola ndenge wana ezala ya solo esengeli bongo mwana nyonso na Congo akoka kotelemela bango pamba te toyebi ke pasi azali na kati na mboka na biso cause na yango ya liboso c'est le peuple congolais lui-même likambo na koluka kogénéraliser pasi wana yango wana eza kosala ke etumba na biso azokoma molai esengeli koindividualiser certains problèmes d'homme c'est l'homme lui-même qui doit changer
Ce que le peuple congolais ne change pas, à comme na point moko te akoloba ke ba makambo eza ba inacceptable et koki kozalema te. Papa na biso ki peme alobi malama wa. Mbano tango za koloba mbano fungoli pe munoko à l'aise olobi na kopesa yo mbano. Mutengo kende kopesa mbano mwasi na yo kaka. Ezala kuta mwasi na ndako soki olekisi junu mususu pe akoki ko signer yo signer yo pe o meli pe maozo ko kaete. Akoki ko signer yo pe alobi tata en tout cas lelo ngana moni olekisi lelo tokomona. Okomona ka botali bwe match nil soki pe okebite ba voisin ba ya okabola parce que ba okuta ye likolo na yo na se ozali koganga na lingina boma moto. Likamona mbano bien sûr ezali bien pona moto oyo asali mbeba kasi ekoki kozala instrument te pona ko intimider parce que moto aza na droit na ye mais okoya na mbano na yo mais pa na ngana kanisi il faut zala mobali naza na kati na droit na nga vraiment na yebi ke naza na kati na droit na nga yo rodo ye na mbano ata soki boza sans yango mais aza liboso oyo akoya akobimisa elongi mutu na liboso mais ye faut akeba pour pas soki soki bana en tout cas il faut assembler akende kolia susa mobimba bande ko balandi ezali biloko moko oyo eza inacceptable na tango oyo mboka na biso ezali ko conjuguer verbe partir au présent ezali biloko moko to kondimata soko mokete to ki ko protéger yango te sous n'importe quel prétexte ezala prétexte ya stratégie ou bien eloko ni stratégie azali na kati te na moyibi tango yibi stratégie ni sali tango botongi soki ba hotel ndenge tozali koyoka stratégie ni bosali hotel wana pobo kende ko lalisa kanambe na kati bo che poison ou bien hotel wana pobo sana nango nini papa nanga di premier na zongi sio maloba ya solo ezali kama moko na pasi soki moto azali koyoka yango ezali solo o pesa motema pasi na zuna mwana maloba na kozonga lisusu pokoloba ezali ebele matondo. Merci papa Nabiso. Merci papa Nabiso don pays na message na yo kitoko oyo outi koloba awa to telemina na likambo ya vérité parce que vérité egotika kaka vérité. Alors namoni papa Nabiso Kolombo ka sniper aksili ko kote la biso papa Nabiso yo lobini ni likambo na vérité poto zolo bela nanu likambo ya mbongo oyo bandeko ya DCU ke bazwaki to tikeli bango bozako se souvenir ki na salaki émission spéciale le 20 décembre 2008 année passée le 19 c'est pratiquement à peu près un mois oyo to tikaki tozali kolanda mais jusque là réaction moko ezali te et selon ba investigation na biso oto sali eloko eite jelo papa na biso Kolomboka yo lobi nini maloba epesa meli. Matondo, merci mingi papa Guy Peniel na ba investigation oyo sali pe oyo biso tozali awa si to sali en bloc tosali ba résumé na biso bato ya TCUP baza ba escroc premier point deuxième point baza ba aventurier pona ko bakisa boye mbongo oyo bango bazwaki 714 000 $. Mbongo wana bandeko na biso ya bazaïroa oyo baza na Afrique du Sud l'église de réveil etinda contribution wana pe na bandeko na biso mosusu oyo toza na bango awa na Europe na bamboka ya Schengen bango basengaki ke bapesa bango mbongo mpo babengana Hippolyte Kanambe na pouvoir bazwa misolo basala na yango nini tomoni baye kocreye site na bango oyo babengi Congo libre basali radio pardon c'est congolibre.com baye kosala lisusu na site na bango ya DCI UK bato wana bango balobaka ke bakozwa mbano mais bango nde bakozala plus pire
Yambano. Depuis Oleka Papa na Radio Lisolo, Olobana Bangoke, Bayako se justifié, ça fait 1 mois, Balobakate. Cela veut dire, Yango n'a lobby bien, n'a déclaré fort, avec toute rigueur, que les membres des DC UK sont des aventuriers et des escrocs. Bientôt, je vous dis que bientôt, la cause de la poursuivie peut arrêter. Parce qu'ils sont des voleurs et des escrocs. Point à Niboso, on a papa Guy Penel, dans une mission de Malbato. Merci, merci vraiment, Papa Nabiso Kolomboka. Na telemi moi mouke likolo ya 2 points oyo souligné. Papa lobi mingi te mais azali très clair. Message na ye ezali clair et distinct. Ezali clair nettement ya source. Alobi point que bandeko oyo ya DCU ke bazali ba escroc. Premier point. Deuxième point, alobi bazali ba aventurier. Alors, ngala kozonga mwa muke sur point oyo na komeka lisusu. Ba nalobi yango ke na bandeko mingi bazali na kati ya libunga na message oyo na komaki nalobi yango. Il y a une différence et une très grande différence entre les combattants de UK, les combattants au pluriel de UK et DCUK. C'est-à-dire les combattants de UK, il y a les DCU qui sont partis des combattants de UK, il y a les CRC, il y a les ex-phase, il y a plusieurs personnes, c'est-à-dire les combattants et les résistants qui sont de l'autre côté de la Manche na UK. Il y a une grande différence. Na annonce na comment qui toko recevoir délégation ya UK, peut lobela sur les combattants de UK en général. Sur nyonso oyo ezali koleka. Alors, bandeko oyo nyonso bayebi que bakotizaki mbongo bazali soki soi-disant na ba numéro ya matanga, il est grand temps. Tolobi yango que il est grand temps. Donc, nazali vraiment ko partager avis oyo papa Kolombo Kalobi, nous devons constituer un comité. Nous devons constituer un comité, mais tout le temps, on a besoin qu'il y a reçu na bino oyo soi-disant numéro ya matanga ya Congo. En tout cas, bobo mbayango, bokoka ko contacter Radio Lisolo ou bo contacter l'apôtre des réveils LG Peniel oyo na makamotali DCUK pour na appel de fonds pe escroquerie ya mbongo ya peuple congolais neti ngape na lekisaka bango. Vraiment, il faut na lingana se libérer. Na situation oyo sinon te conscience nange kozala tranquillité. Je me souviens. Na sina lekisa bango na Radio Lisolo, baye ko démentir parce que balingaki ba embarquer IDPS ya batu na kati ya buzoba na bango. Na bengisa délégation ya IDPS Allemagne, na bengisi délégation ya IDPS Hollande, ba bengisi bango de CUT. Aïe na antenne Radio Lisolo ba démentir peut balancer lisusu appel de fonds pour batba ko kopesa bango pambongo. Mutakoki ko contredire yango azate biso ba radio tozali prêt tolobi yango que nous avons des fichiers. Bomoni tribunal oyo uti koleka epai ya Jean-Pierre Bemba du 12 au 15 janvier oyo. Bomoni un procureur de la République azali ko se servir na ba DVD na ba CD. Na lobi ke mutu nyonso oyo alingi abenga ngai abenga Radio Lisolo. Bobenga na Skype ya Radio Lisolo boko ka ko rejoindre biso. Donc awa na kosenga na batu nyonso oyo baza na ba preuve wana po biso to constituer délégation moko ya makasi na kati ya mboka oyo ya poto. Nous devons frapper fort, coup sur coup. Mbanu oyo bango balobi bakopesa, biso tokotala tokopa constituer une commission. Batu oyo nyonso bazwaki mbongo, bobo finga basali na Nzambe, c'est facile. Ezali malamu
biso nyonso toza basali na nzambe bokanisi tosepelaka nango esalaka pasi te mais eza vérité ozalaka na raison na bino parce que basali na nzambe bamiyibi neti bakiziamina basonika futa bajean bosco kindomba badeniles tout consort pour ne citer que cela bamiyibi wana nyonso oyo bazolia mbongo na gouvernement c'est bien il faut bodénoncer bango mais sikoyo mpe basali na nzambe oyo babimi d'ordinaire balobi maintenant le temps aussi est venu nous devons aussi dénoncer la médiocrité les mensonges l'escroquerie toute forme ya babus mpe banti-valeur badétournement ya badenier public na niveau ya résistance ya diaspora oyo tozosala parce que biloko wana il faut ezala balibérateur peuple congolais polanda ngai bien ayayayaya bandeko na ngai bandeko oyo baza bato ya lukuta nazali korassire bino que ce sont des menteurs baza bato ya lukuta DCU ke baza bato ya lukuta ya lukuta peuple congolais chers compatriotes yo oyo zolanda ngai tozolobela makambo oyo na mai ya miso ba-investigation nyonso oyo bakoki kosala bango mutu bazalaka soi-disant na torche soki na baloupe bazali na bamicroscope électronique oyo etalaka mais naza koyebisa bino ke il n'y a rien na côté ya bandeko wana ya DCU ke bosi bomona un libérateur mutu abengi ke aye kolibere peuple azala na identité masquée. Voilà le premier mensonge na ko défendre argumentation oyo pe analyse oyo kitoko. Na lobby yango ke ce sont des menteurs. DCU ke baza bato lukuta. Bino boyebi kaka DCU ke. Mais toyeba des voleurs même. Des voleurs même. Ils seront bientôt arrêtés. Tout à fait, papa, ils seront traduits à la justice. Naza parfaitement d'accord. Mais nabaki si lisusu point wana les voleurs. Nakotoko développer point par point émission ya lelo. Tozali na régie ti na fermeture lelo. Batu bakoki komona ke non itikali 1 heure selon ba fiche. Alors DSV Diana Souroufou de vous pertal oyo azali moto ya yambo ya radio lisolo. Vie importance ya émission oyo a confié ngai à émission franc parler antenne ya lelo tina fermeture ya radio lisolo donc émission e bandi kaka ko banda tozali donc peto ko koba bandeko oyo baye balobi ke bazaba libérateur peuple congolais na lobaki yango ke na choisissaki journée oyo ce n'est pas pour rien nazako lobela héros national Emery Patrice Lumumba sous une autre forme. Pour na kolakisa ke biso nyonso tokoki ko utiliser forme mon côté pour tolobela héros na biso to commémorer anniversaire ya mort na ye. Mais nazali kolobela ngo sous une autre forme. Na lobaki yango na introduction ke tozela 40 ans te pour toyeba vérité ya mort ya Lumumba na biso. Tant wana eseleki. Lumumba oyo azalaki héros national tango ayaki tango abandi engagement lutte na ye abandi détermination na ye abombaki kombo na ye te mais histoire bachangeaka yango te batu oyo balobi ke bakolibere bino boeske boyebi bakombo na bango non entre nous minorité koki koyeba mais la majorité on ne juge pas de minorité à la particularité mais on juge de la majorité à la particularité alors majorité ya bakoupe congolais boyebi kaka général Kingandi mais wana naza kotalisana na bandina na point ya identité mais tangu na kokota lisusu kote mapinga lelo tokolekisa ba mapinga bokoyoka ba vrai mapinga toujours na ngambu ya yuke alors peuple congolais il faut bokeba bato ebele bazali kosala eloko o babengi usurpation d'identité. Alors yo ozali na yo mutu ya lokuta mais oye okosi ke na ko libérer mboka na bino mais net toza mutu ya lokuta net tozalaki éveillé te
To comprenaki te que la confiance n'exclut pas les conforts. To keka neti bazoba non po babimi balati bilamba basoda bango penza baza basoda. Neti baye bazoloba lingala oyo ya basoda lingala oyo ya makanza penza ya makasi bango penza. Bakosi biso baza kosakana babibo armée ya Mobutu efandaki likolo ya lingala wana ya makanza. Alors il faut tozwa bakombo moko oyo vraiment ekoki kobangisa ba waye ayebiso ngai nani Kamanjango oyo aye ngai Mokrekese oyo aye ngai Mbano oyo papa na biso bomoni lokuta elataki bilamba lelo oyo bimi poisa ndenge papa na ngai docteur Epafras alobaka bakataki kovo mais lelo oyo suki ebimi mabandi na bango emonani. Alors awa toye ko bimisande mabandi poisa ya bandeko oyo po baza na lokuta bakombo nyonso oyo bapesa ba Skype lan tout ça ce sont des mensonges. Eza bakombo ya lokuta oyo baye kokosa peuple congolais nakobanda nanu bokotala même ba image nyonso bapesa. Alors batu oyo mingi baza koyeba te okomona mutu aya yebi te kombo na ngai Kamanganjo mais son vrai nom okoyoka na kati place oyo baza kolekisa basengaki bambongo place oyo basengaki batindi bandini ya identité na Halifax Bank bokomona ke bakombo oyo bapesi kuna na bakombo oyo eza na niveau ya ba pseudo na bango oyo baza komibengela vraiment c'est diamétralement opposé. Vous avez dit que c'est organisation moko escroquerie moko bien organisée. Na lobi yango ke bandeko oyo bazali ba escroc, bazali ba menteur. Ba kosi na nous peuple congolais na identité. Ba kosi peuple congolais que ce sont des militaires. Or entre eux, entre organisations oyo babengi DCU, franchement il n'y a pas un militaire. S'il y en a peut-être un. Mais à ma connaissance, il n'y a pas un militaire là-dedans. Misala oyo bango basala ka nyonso eyebani. Bisika oyo basala ka toyebi yango. Bisika bafanda ka toyebi yango. Boko sanabino batu, ndenge boyaki kokosa batu, mais tant compte à rebours ekomi. Peuple congolais to fungoli misu, oyo mutu akoya koloba te ke toza kolali salite, toza kolali salite. Papa na biso don pays toza ensemble na lingi na telemela likambo moko. Papa na biso est-ce que ba libérateur niti ba Martin Luther King ba Nelson Mandela ba Charles de Gaulle batu oyo nyonso ba libéra ba Gandhi ba Lumumba ba Simon Kimbangu soki ba bombaka ba kombo na bango histoire elingaka ekoma makambo na bango ndenge nini. Mais ba libérateur oyo ba mibengaki ba libérateur ya DCU ke bato lokuta bango baye na ba kombo oyo toyebi te ba identité na bango te. Ozomona te ke papa soki to landi yango soki to fungoli penza miso pe mayele na biso place wana ozomona te ezali préparation escroquerie moko bien montée et bien préparée po bakoka kolia bambongo tango kolinga bolandela bango bakoloba ke ngone za kombo na ngai te. Papa na biso moni yango te yo lobi nini nesika wana papa na ngai ton pays maloba ezonge pai na yo. Matondo mingi papa na biso Guy Premier ya solo na kanisi onyati na pota pamba te soki bolandaki ngai tango na bandaki na intervention na ngai ya liboso nalobaki malamu ke ya solo peuple congolais tozali naïf. Soki botali malamu histoire na biso mobimba ndenge kobanda tango mundela yaka na kati na mboka na biso azwela ka biso kaka na eloko moko naïveté na gentillesse pamba te soki tozali na kati na pasi tozali kolela n'importe quel animal oya kobimba bolimbisi pona ndenge na utiliser comme animal mais n'importe quel eloko oya kobimba aye na lukuta moko ka kolongola pasi wana tolandi malamu ka aveuglement soki totali malamu na histoire ezala me ya mboka na biso bato tokora mfumu kimbangu tango ayaka azalaka na enseignement azalaka na principe de vie azalaka na eloko moko ya valeur oyo akati kosala en échange na confiance na biso mais bato oyo tango bayaki bazali na eloko moko te
ils ne sont pas organisés, très désorganisés. Structure administrative atamoko ezalaki te. Awa évoqué likambo bakombo ngai lokola boye dinga kombo na ngai iba ndompei eza kombo oyo papa na mama na nga bapesaki ngai nakoki koya te na kati na makambo oyo ezali sérieux lokola lolaka ya baradio na kombo na lokuta ezala mpona raison sécuritaire nayebi te kasi nakanisi ke bato wana bazwaki vraiment lokola olobaki sur psychologie ya peuple nga nayebi ntango nakendaka na réunion ya DCUK na mois de mai, le 31 mai nakanisi na Londres nakendaka kuna nazalaka na appareil na ngai ya video mpo nazwaka na ngai babilili nakomi kuna babandi komplike nga babandi mo garçon wana aye bolimbi lisusu na utiliser mot garçon peut-être eza mal placé aye atuni ngai est-ce que okofilme nayebisi tala nga nazali mopanzi sango nasengi permission na filme baboyi o te question ya sécurité obongo na bongo toyebi yo te babi likambo te nateki appareil na ngai ayebisi akei azongi lisusu atuni ngai okofilme nayebisi tala papa nazali mokolo naza mwana moke te napesi yo liloba nakofilme te o te soki ofilme tokobuka appareil oboye na boye ngabi ezali likambo na kobuka appareil na ngai te nakofilme te. C'est ça la parole d'homme. Et puis tango nini mayanga ni wana esilaki na keli sous pas na moto na ebishetala omoni na filmer te. C'est pour confirmer ma parole d'homme. Kasi bandeko balandi wana ezali vraiment parti na lisono te. Tango tokendaka kuna na kati na mayanga ni wana e comme na esika moko bakomi kosenga misolo. Balekisi bikitunga. Kitunga lokola mabunza bato batie misolo. Batie misolo balekisi yango deux fois batie misolo kasi tango na bengaka bango pona senga accountabilité azali koyebisa bazali koyebisa nga o te wana ezalaka nango situation moko particulière eboye na boye ozali komona papa na ngai ke d'abord na kati na organisation interne bazalaki na yango te. Ça c'était un groupe des escrocs, des opportunistes oyo ba utilisaki situation moko propice ezalaki malheur ya peuple congolais parce que pamba te peuple congolais nyonso azali na pasi na motema ya komona makambo azali komona na bango. Alors n'importe quel mutu azala inexpérimenté na politique azala kuta yebi makambo azali koloba te tango azolo ba minduki tango bazali koloba bakeko kanga photo mo photo mo eza na site soki na bango esikira ba tie mixage na ba char de combat na ba hélicoptère Apache. Mais ce que nous tadi kaka, on comprend que ça, ou bien ce sont des musiciens, le quoi tout le monde a ba wenge, ba salaka, ba biloko na bango na ba nini, mais en tout cas, bazali la notion mon côté à makambazali koloba. Matondo na zongi sino maloba po beaucoup solo ko sunganga na masolo kitoko. Merci vraiment na sepeli na siliko mona ndeko na biso asiliko la biso na nzela ya phone papa na biso TSV tiana sur le foot de Vertal maloba epesa melio kuna na régie ozana malo. Merci mingi papa Peniel pe merci mingi na bandeko bazana li na sengi bino merci na ndenge bosili ko pesa ngai maloba. Bon na lingi na loba boy na lisolo lelo ezali malamu kocha bolumbu ya batu libanda kasi eloko moko nga na kosenga premièrement na papa Dompe soki na lobi komone malamu soki na lobi malamu ta excuse ngai azwaka légèreté te ya kobenga ba congolais ba peuple naïf omoni congolais azali peuple moko tango amoni pasi eleki ayoki batu babeti lolaka abimisi mbongo na ye kobenga ye naïveté pour donner des situations nini ezoleka na mboka na biso. Bon, deuxièmement, nasengi que ndenge bokosala émission nazali kolanda bino na bokebi nyonso nasengi nde eloko moko tozala kokende na lisolo yango malamu mpo tolakisa bandeko na biso soki ya solo bandeko na biso baescroke mbongo tobimisa bapreuve oyo ezali tangible palpable afin que tout présenter yango na misu ya bato que oui effectivement ebimaki 714 000 euros
na mbongo ndenge bimaki bato nyonso batiaki mbongo batinda ata bakopi ya biloko na bango afin que mbongo wana réellement bongo ezonga na maboko ya bakolo nango to ekende na mouvement moko boye koyede bapeuple na biso mpo ngai personnellement mpe nakoki kondima te ke peuple na ngai anyokwama mais eloko na kosenga ntango tozosala makambo tosalaka yango na façon que preuve tangible ezala oza na bamakambo moko réel nayebi ke autant de personnes bapesaki mbongo ebimaki 714 000 euros wana nde par là ke pesaka baelema moko boye oyo bokoki koporte bato plainte afin ke mbongo wana ezonga mpona moment oyo nasili kobakisa mwa 1 plus na ngai nazali kolanda bino papa penyela bokebi soki eloko akoloba ezali na kozonga merci. Oui, merci Papa Nabiso Carlo, Papa don pays na kopé sao maloba, mais je dois répondre un peu à ses frères Oyo Alobi. Papa Alobi ango a traité ba Congolais de naïveté, mais c'est une réalité. Ezali réalité, il faut toye ba yango. Bokoki koloba na biso te ke biso il faut to pesa bango ba preuve. Non, ça c'est aussi une forme ya naïveté. Parce que bango basali appel des fonds. Basali appel de fonds ya ba percevoir mpo tosengi bango bapesa biso compte rendu bapesi compte rendu te biso te mutu kopesa ba preuve parce que biso tokendaki na présomption ya soupçon mais après un mois et vie ba comportement na bango ba menace o basali ko proférer toye ba acte o basali ko poser balingi ba faire taire ba. Donc, bango bazali proférer na menace pour faire escroquerie na bango. Voilà pourquoi tomati na créneau et puis tozali ko dénoncer haut et fort que les TCU qui ont escroqué l'argent des contribuables congolais. Donc, ce qui dit au niveau c'est la preuve. Donc, biso oyo totika na biso na ba radio olobake Hippolyte Kanambe n'est pas un Congolais. Parce que biso te résistance te mututokoya na ba preuve biso to lobby yango selon ba investigation na biso pour prouver peut confirmer que Hippolyte Kanambe n'est pas l'enfant biologique de Laurent du défunt Laurent Désiré Kabila. Je crois que Papa Carlo en tout cas ko sala avocat du diable te na yebi ke okotiza na yebi ke ozali ruiné mais yeba yango ozali na peine on a admettre que bandekwana ba escroquer mbongo mais la vérité blesse et ça fait mal kanga ina yebisa yo que ton argent a été escroqué à cause de la naïveté. Donc les gens qui étaient prudents n'ont pas contribué parce qu'ils savaient que rien de bon ne devait sortir de ces gens qui n'étaient pas organisés. Bobosani que ces gens venaient na ba radio babanaï ko pesa ba plan na bango stratégie. Ce sont des gens qui n'ont aucune stratégie. Oyebi yango to solola na yo maintes fois. Bango moko ba yebi yango na solola na bango maintes fois. Donc DCU qui n'a aucune stratégie. J'ai fait l'investigation criminelle. Na kati investigation jamais na landa stratégie ya DCU que 0 sur 10. Mutu oya koki ko contredire ngai azalité. Je crois que les gens peuvent seulement me compléter. Alors nakotongi samaloba avant na moni de ta papa na biso feront moi lupa azana kati ya studio na kozong salisus tu maloba et pas ya papa donc akoka kobakista boto leka et pas ya papa Véron oyazali président ya RPLC parti oyo ya résistance na niveau ya Libanda ndenge ye moko akozali se présenter papa na biso donc pays maloba pesa million. Matondo mingi papa na biso Guy Plené ya solo na CP na lolenge okoti po okoka solo ko manyola pe la kisa polele makanisi o ezalaki epai na ngai ya solo papa na biso oya kotaki liboso soki mutu azali na pasi azali na bokono akoki kondima yango te moyen pe akende koluka dokotolo to lisalisi ezali te papa na ngai esengeli ndima eta na yo se réaliser eta na yo ndima yango bongo nde pa na liboso ekozala bongo koluka libikisi ntango nalobi likambo na ntango nalobaki awa likambo na naivité
na kamata ke na zongo na perspective historique mpona kolakisa ba escroquerie mosusu salema na kati na mboka na biso neti babindo promotion neti banguma lopito nyonso wana soki osangisi yango ezali kopesa image ke ya solo peuple congolais azali naïf tozali kosufri na eloko wana capacité ya kosala assessment kopose baquestion ya mosimbo soki obandaki kokende na baréunion na bato wana baquestion de fond ezalaka te nyonso bakoyebisa ezali stratégie nyonso bakoyebisa ezali stratégie organisation administrative ya makasi ezalaki te idéologie vraiment ezalaki te tokende kolongola kanambe mbula oyo ekoleka te mwa tele ekoleka te mais ozaka na écart il y a 2 mois et quelqu'un vient vous dire il n'a absolument rien ni des militaires ni terrain de formation ni des armes rien avec sabino que dans 2 mois tokolongola kanambe bobeti bo mais comment est-ce que vous appelez ça? Ce n'est pas la naïveté. Nettoyer tous en mois de mai à Ebisi avant mois d'août et Sengeli balongo la kanambe. Mais dans mois de mai on a azana elo comme côté. Aza a formé la militaire connaissance sur le terrain à Yebi en côté mais il vous dit et les gens applaudissent. Papa nangai to bengango ezali pure et simple naïveté. Ezali naïveté ezali le nazusili papa na yo papa na biso qui plénière maloba po okoka bongo kokamba masolo. Oui, merci to pesi maloba et pas ya papa na biso Véron Mwalumba papa na biso maloba et pesa melio to telemina nous na premier point auto sali ko développer sur les mensonges parce que mensonge na mboka na biso Congo et si ezui forme et boti mwana donc et concevoir zemi et commis na nef boebotami. Alors partout na mboka na biso mensonge sur mensonge. Alors je crois que première libération au Congo azanango besoin nous devons se libérer du mensonge. Alors tozali nana pour parler de la vérité. Alors tolingi vraiment vérité rien que la vérité sur la situation oyo ezali koleka na mboka na biso. Yo lobi nini à propos ya vérité maloba et pesa melio. Merci beaucoup Papa Perniel. Ngai Véron Mwalumba nazali bongo mokambi ya RPLC, président ya mouvement ya ba Congolais oyo baza ko croire pe ko ndima ete il faut ba libérer mboka na bango de gré ou de force. Wana ezali le tomo. Alors kokota ngana émission yo naza ko encourager d'abord bande ko nyonso bazali ko landa biso, balanda biso na bokebi nyonso. Na ba déclaration na biso, na ba propos na biso tozali ko bimisa na vérité oyo mokambi atieli biso alobi to sala. Avant kota na ba propos na ngai na kolobelo ko moko ya très important que ezalaka difficile ya komema vérité na maboko ya ba Congolais to na mato ya ba Congolais. Katula kindoki eyaki na esprit wana ya ko dévoiler ya ko bimisa vérité mais kaka lelo nde na komi ko comprendre que ba Congolais ba komi ko ndima quand même katula kindoki oyo eyaka parce que liboso to combataki yango. Méthode autozo sala lelo c'est pire et simple. Ezali katula kitoko. Peut-être na kombo mususu. Alors, merci beaucoup. Ngai na kopesa makanisi na ngai na likambo nde kwa tuni biso. Ya solo peuple congolais zaina naïveté. Peuple congolais azo bossa na guerre libération foya. Ndeko na nga penyela lobi kolomba lobi libération ya Congo fait banana to longola lokuta, c'est vrai. Il faut to longola lokuta. Parce que toyebi ndenge ba gerambo kana biso na mensonge, toyebi ndenge ba malmena biso na mensonge, to koma ba réfugié na ba poto na mensonge, ba memi biso même to kima territoire ya mboka na biso na ba papa na biso moko na mensonge. Ba nyongi biso, ba bebisi biso bongo, sikoyo tango ba bengani biso na Congo toye epa ya mindele, mais tozui mayele epa ya mindele. To boyi kozo ya mabe, mais to ramasser quand même ya malamu oyo mundela bataka territoire na ye, mundela bundela mboka na ye, mundela lobaka vérité pour na mboka na ye, mais soki comme yake ne ko nuire pays ya batu, mais ma mensonge, c'est vrai. Biso to adopter vérité wana. Lelo na kanisi na ba déclaration ba ndeko bozo kandenge bazolo bawa. Ngana ko beta vraiment c'est na likambo po ya mensonge malamu penza. Kosenga mbongo ya ba Congolais pour na libération. Na loba nanu point wana parce que na yoki ndeko alobela ki pe yako. Kotia ba kombo ya lokuta
bakombo toyebite. Eza très important. Masolo eza très important. Ngana lingaka naloba ata soki ennemi na nga lobi vérité na appuyer vérité na ye nanu. Ata na lingaka ete. Naloba nanu que oui, voilà mon ennemi, je t'aime pas, c'est vrai, mais ce que tu as dit c'est vrai. Toko nanu na option wana. Lelo na kote na le solo pour appuyer que naza ko senga na ba congolais d'abord. Wana eza recommandation et puis ezali demande. Ba congolais oyo bako bomba ba kombo. Oyo bako mibimisa teke kanamba ye babango bazo bundisa ye bazali ba kolabo. Comment je le dis et pourquoi? C'est vrai. Moto akoki ko bundela ngai te soki na yebi yete. Oya ko bana mama na ngai. Oyo papa na biso akufa to yebaka ye. Yo ye identité na yo na yebite olobi oyo ko bana mama na ngai. Na komi ko telemela likambo wana mikolo parce que tozali babuke misère biso batoyo tondima meme ko bimisa bakombo na biso propre. Na banga keloko te po tato ya ngai azana Kinshasa. Soki lelo babomi ye po balobi mwana na yazo combattre Kanambe, je dirais gloire au Seigneur parce que mwana ya kufi na est ya pays na biso azana valeur ndenge moko na tata na ngai. Mais esengo na ye tata na ngai parce que nulle part na gouvernement atikala kotia maboko milai yango na azana pension avandi na kimia na Kinshasa. Asali pe na ba leta. À l'équipe bisike ebele na ba régie des eaux, ba fonds de convention de développement, ba institution ya minene yo Mobutu atongaka. Mais maboko na ezaki mikuse ayibate yango na avandi na kimia azana pension, moto ko tuna embongo ayibaka kala azali teo. Voilà. Alors na cadre wana to bombi ba identité na biso te. Mais congolais moko ya lingi ko mibimisa te. Kaya ko bundela ngai, akomi ko benga meme ngai kolabo. Nga moto na lobike nazo combattre Kanambe. Nga moto na bombi teke nazana bandeko na gouvernement ya mwana ndeke. Mais yo oza koloba vérité sur yo mon côté. Ozimbongo ya ba congolais. Wana je parle clair na d'ici UK. Nazana bango lisusu d'accord te. To sali effort nyoso lange mouvement politique ya munene oyo tolobike ba congolais ba sangana. D'ici UK aza ko bomba manasima ya bolangiti. Alingi ko mibimisa te. Personnellement, en tant que président, na lobi na bango na lobi, to pesa bino frango biso to récolter, po bino bolobi boza na plan, bokende komeka. Obi mutu soka za na plan te ako pesa réponse favorable te. Alors ezali très important ba congolais bazo mayele. Soki congolais azo kanisi to ko libérer mboka, il faut to sangana biso nyoso tout malheur au congolais. Wana na lobi yango clair. Ça ne demande que des gens déterminés, honnêtes de soi-même. Bakende ko bundela mboka wana pe Congo mona libération. Tozali ko banga. Ba Rwanda ba sangana na ba Uganda ba kota na mboka na biso bitumbe ko koma difficile. Baza ko planifier yango. Mais lelo bato bazoki ba franga ya ba Congolais. Soki boyebi ke bozana planté, moi je crois que mwana ya mayele adenosaka na balokuta na ye. Bazongisa mbongo ba Congolais ba yebi bato bazobunda. Mouvement oyo za ko bunda ya solo. Rien que ya solo sur le terrain faut ba reconnaître bango. Na kobeta tolo te na kowana. Maloba na biso des fois batu bajita biso lokola bato bazako kende gauche droite. Non, sincérité zalaka soko koti na kati ya lopango moto, ogoyeba esika parka ka voiture na ye, ogoyeba esika mai kota na ndaku na ye. Pona ngai lelo na émission tozolanda na ko continuer kolanda pe na sensibiliser ba congolais belé balanda. Pona lingi ba congolais ba yeba vérité. Nani azako freiner libération ya Congo, nani azako kosa peuple congolais. Voilà ba exemple comme Kobima. Ba Skype ya Moniato, ba combo imaginaire, ba cache-cache ya pamba parce que vous avez peur de Kanambe. Et si là. Moto ya kobomba combo azali na service ya Kanambe. Ça c'est bien dit et c'est clair. Oyo azako banga Kanambe te akobimisa kombo abunda bitumba ya mibale na Kanambe ya face à face. Ba meka peye na ba poison, ba tindela peye batu ba ya koboma ye, ba combattre ye na ba mboko ya vandi lokola biso lelo yo CIA lobby, il faut ba boto la biso nationalité américaine parce que ba juger que tozali ba terroriste, tozali ko menacer pouvoir ya Kanambe. Wana na kondima mutu wana. Naza na nationalité congolaise o naza fier nango. Na yebisi pe ba américain. Na koki kozongi
sa nationalité na bino, je suis fier de kozongisa yango. Nazana oyo ngai eza na Congo, bopesa nga chance na kokende ko récupérer oyo ngai na makasi. Parce que moto botia kuna azana droit ya nationalité wana te. Soki bokomi na niveau wana, voilà to comprendre que balit na bino komi sincère et noble. Alors, pour nazala pena mukuse na zata ya modérateur te, tolanda na bokebi ba développement, ba tricherie, ba mensonge, oyo eza kolinga kobota vérité te, ba manigance, ba tricherie, ba biloko nyonso ya mabe eza kosalama, tolanda ngo bien, tokobanda kokota petit à petit, to complétaka oyo ezali kozanga. Na encourager bino lokola bo adapter système ya ko effacer les tableaux. Congolais faut comprendre. Soki to boyi ba collabo bazana Kinshasa, to zape na ba collabo na poto il faut to boya bango. Okoki ko pesa mbano na camarade na yote, yo moko ozana droit ba pesa yo mbano. Ozo mériter mbano. C'est simple. Ba langage na ngeza ko se traduire te, eza ko se trahir nulle part. Opesi moto mbano, nzoka nde yo moko pe fo ba pesa yo grand mbano parce que oza moyibi ya franga ba congolais. Na suki wana papa, tolanda ngana lingi penza tolanda po to compléter. Merci beaucoup. Merci Panabiso Veron Mwalumba na message na yo oezala qui très clair. Je crois que Bolandi et Nabokebi awatolobi la vérité, rien que la vérité à ce qui concerne Ndeko Oyo Bazali na ngambo ya Yuke. Parce que lobby, pourquoi les lo Oyo Tomati na créneau, biso Oyo Tozali de l'autre côté, na biso Oyo Tozali na Scandinavie, pourquoi? Parce que hier, Maebi ke ba Congolais nyonso bakomaki kola pandai kaka na kombo ya DCUK. Ah bino boza mibali te. DCUK, en tout cas il faut cotiser. Tala mibali bango wana balobi ke bako kita po bakoka oui namoni mutu azana nzela ya singa régie maloba epesameli. Ozana maloba. Mwana mama nazongi pona pesa lisusu mwa quelques éclaircissements na kati ya likambo. Ngai na sujet nazali très clair, nazali net. Donc ezali na papa moko kolomboka alobaki malamu ete batu bazwi 714 000 euros. C'est par là na lobi tango moto ozobimisa deja ba chiffre wana seki ozali na presse oyo yo koki kolakisa po bakanga bato wana na banza tozali na différence moko ya parole te oyo ekozala neti ngana Peniel tozala kati ya lisolo moko boye to contre au pour nalingi nazala na katikati ya makambo natala oyo ezali kokende ezali bongo na koloba ndenge oyo wana ezali soki namoni bana 10 baza na faute wana na koloba baza na faute mpo nga nalobaka nalaka syndicat du peuple congolais yango wana nalingi naloba lisusu boye papa Veron Mwalumba alobi bato nyonso bapesi bakombo na bango te bazali bakolabo ok mais ye apesa kombo na ye son grand frère travaille avec Kanambe ye moko ayebi bamakambo nini eutaki koleka mikolo elekaka kuna ye moko mpe RPLC soki nini wana elokota bambongo eske apesi compte rendu ya mbongo ya bakongolais alokota tozala quand même na vision ya komona makambo ndenge ezali yango nga nalobaka na système investigation ezali toujours na bapoint moko boye ezali très important ntango nakoloba chiffre nazala nango na maboko mpo nayebi ndenge na kokanga moto oyo aescroke mais soki nga naza nango te nakobeta mbela en tout cas nayebi te mbele kokende kaka bongo mena na preuve te en tout cas je m'excuse beaucoup nalingi nazala netre na kote oyo namoni fai moko na komema un plus nanga fenke toluka solution nini tokoki komema soki lelo bolobi ke oui baescroke car le bimisa papier na yo pesaki un na yo na kopesa mpo nini boluka boye mais tokende na investigation mpo to arrive si réellement baescroke bato ekozala mpe na point oyo bakokanga bango même awa te celui qui vous dit nga na kopoursuivre bato tina kisasa kongo esuki nanu lelo te soki moto osali kongole mabe yebake oyo nga na koyeba yo nga na kolanda tina kisasa mokili esuki te nasili kozongiselo maloba mwana mama na ngai mela mai ya biyo toza kolanda malembe malembe nalobelaki yo système ya kolombo na banza comprendre wana natiki yo merci. Merci papa na biso Carlo. Avant na pesa papa na biso Veron Mwalumba maloba
na kolinga na loba mwa muke. Omoni papa Carlo place oyo non violent ne s'accorde pas ezali na place ya ba preuve oyo za kosenga. Nga nazo zonga toujours na système ya identité ya mwana ya ndeke. Po mwana ya ndeke biso nyonso toloba yango ke azali mwana mboka te. Jusqu'à la preuve du contraire, Akeko Bala lui-même il se dit qu'il est plus congolais que nous tous. Bon, biso lobi problème est ça te komi tango akobala ye ake basengi ye kaka carte de baptême na église catholique azan angote. Omoni ke papa na biso nyonso oyo bino bokoyi kolobake bapesi mbongo ebimi papa Colombo kalobaki que non 714 nini tout ça papa na biso il n'y a pas de fumée sans feu. Batu nyonso oyo babima balobake Kanambe c'est un étranger. Ti lelo oyo apareko na président Honoré Rwanda bakoma cheval de Troie ya régime en place parce que a dénoncé haut et fort que ces garçons c'était sujet rwandais. Alors bakoma wapesa ba preuve yete muta kopesa ba preuve papa Colombo kate muta kopesa ba preuve DCU ke muta koya apesa ba preuve po ye mutu apercevoir mbongo ya ba congolais à partir kaka ya identité ya nini oyo zanango numéro ya matanga papa Carlo tiens-toi tranquille tozana poto jury ezali développé juste avec un seul reçu nous pouvons mettre la main et constituer une commission et arrêter ces escrocs de DCU. Tiens-toi tranquille. 2009, nakanisi que nous devons frapper fort pour que ordre et à niveau de résistance. Je crois que ceux qui ont commis ça la biloko oyo, tout le monde a kozonga nanzela et puis ordre kokota. Il faut frapper coup sur coup. Le temps il y a distraction déjà révolu. Fini la récréation pour la résistance, pour la diaspora. Papa na biso Véron Malumba osana maluba. Merci beaucoup papa Peniel na kanisi babiloko tozolo balelo ezali très important ngara ko répondre ndeko nanga uti ko kota sikoyo na oye concerné frère nangai na moni atuna ki na mutuna te c'est mon frère c'est vrai na koki jamais ko nier awa lelo kaza frère nangate parce que aza na position wana ngana loba na bino que non alongwe frère nangai na tikala jamais ko sala famille nzambe nda sala ka ba institution nzambe nda sala ka famille. Alors ngai na yebite côté wana soki na loba nini pona frère na ngai na pesa ki yango exemple pona kolobake na bomba identité te. Merci beaucoup lokola ye moko pa reconnaître alobi na nga c'est bien na bimisa kombo na matière ya mbongo ya lobi obiso to récoltaki oyebi ba congolais bazala na principe moko balobaka no toloba te to tika kaka bote na kozala clair pe na ko prouver yango na ba document récolte na RPLC $800 $800 tout $230 et outé pas ba congolais au bazana kati ya mouvement te. Donc le reste bien entendu eza biso moko batakati ndeto kotitaki yango. Donc $230 et outé qui pas ya batlokola ba Carlo ba papa Peniel ba Lisolo ba twana ya libanda nyonso o bazana kati ya RPLCT. $230 $30 tozongi selaki congolais moko oya senga ki biso mbongo na ye alobi bo libéré na bino Congo te bo pesa nga $30 nanga tozongi selaki ye wana rapport complet. Alors soka lingi plus tokozonga mais na oya zolo ba malelo ezali ke congolais photo la bongo mayele na mutu to sala penda makambo oyo batata na biso basala te. Est-ce que to boyi bango? Non. Est-ce que to longwe na ba famille na biso te? Mais to changer système oyo bango bayelaka biso po biso lelo to mema vérité na mboka na biso esika bateka koltan to yeba ke biso ba congolais to tekaki yango to récupérer ki mbongo ekoti na caisse ya l'état to yeba ke tozana 11 régions il faut tozana ba hôpital ya minene na ba région nyonso ba centre de recherche na ba hôpital wana po tozana mbongo est capable ya kosala yango wana vérité. Mais to longola esprit Yako ndima ba voleur passé, ça veut dire équipe nyonso politique ou eleka na Congo. Baza lelo ba milliardaire lokola ba 7 yale. Baza na frangue belé. Mais je ne pense pas que mbongo wane utaki na mabumu na bango. Ba yibaka na mabele ya Congo.
lelo soki aye koyebisa biso ke akomi libérateur, il faut to ndima ye na ekenge oyo balobaka lekenge fait l'homme tosala keba. On ne refuse personne mais tokomi prudent. Moto basi basuye na nyoka soki amoni ata moseleke te akopakata mbangu mpo azobanga. Alors bakongole bayibi biso trop, bato bazolobela biso libération lelo ata bautaka na gouvernement ya Mobutu toboyi bango te, tondimi baya na mayele na makanisi. Mais soki toza prudent te, eh ben Congo ekotongama jamais, Lumumba kozala koyoka kaka soni, tokozala pe na ba hôpital te tokotikala kaka ke mama yemo ancien de sayo ebujaka te emataka te ezaka kodinda. Est-ce que toza vraiment na mboka? Voilà problème au bazoloba. Amenons la vérité sur table. Pour tout ça la vérité na mboka na biso, il faut to yeba kolobela le passé. Nous avons eu des politiciens, mais où est les résultats de nos politiciens passés? Yangona lelo même na bana na bango, ba misusu bazo comprendre bango babi voilà, to récolter mbonge to bulungana na biso, Congolais azali zoba ko sala rien. Papa Peniel na commission wana ya enquête, tia kombo na ngana kati, na koya na équipe na ngaya ba avocat, il faut to kanga moto ayibi Congolais mbongo. Nazali d'accord. Merci beaucoup. Merci Papa Nabiso Véron, vraiment to sepeli na vraiment na apport au apporté parce que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Entre biso na bango il faut tout le monde a vraiment mbano. Neti bango ba lancer biso défi, biso to lobby yango que on accepte mbano na bango, mais biso pe to ko pesa bango mbano et tumbu. Pour il suffit qu'à to récolter quelques récits, nous allons constituer parce que tout ça doit se faire Nakati ya Grande-Bretagne na UK. Alors on a déjà des contacts avec certains cabinets des avocats. Voilà pourquoi na lobby ke na matina kreno na likambo oyo batu oyo bango bakanisi ke bako pesa mbano, mais lobby peuple congolais il faut bazwa etumbu. Etumbu wana te ekolapisa biso ke tocha mwa sérieux na musala oyo toza kosala. Na pesi nanu maloba epai ya papa na biso DSV yope babenga ki omomeli diamba na evite papa na biso diana soko lobi nini na esika wana. Eboto papa na biso apôtre de réveil oyo to bengi piloli Jean-Baptiste Lisu nakati na diaspora. Nalandi papa na biso leader de la diaspora congolaise Véron Mwalumba na mboka ya Dallas na masolo vraiment oyo ya kitoko na landi ba